Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindou, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre. Avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra. Il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Ngindou. Qui tombe la Pierre. Congo Promo. What a plus, what a big boss life. Find out the best activity on www.chantonchantotv.net. Congo Promo, le meilleur, le meilleur. Mbote na balandi ya émission to solo la émission na bino o bolingara mingi émission o ya porter la bino en plus na bandako parce que eza émission moro vraiment o epesaka plus ba conseil et puis ebetaka ba réalité o esalamaka na niveau ya Europe na présentatrice namno bolingara mingi Bijou Meta VIP babi Bijou Meta VIP l'animatrice mariée Zouate voilà isa bongo po egotika la bongo voilà aujourd'hui naza bongo na lisolo moko ya makasi mais avant de commencer cette émission je tiens à remercier mon réalisateur Chris Colorado ya ba Chris babi réalisateur mais patron pourquoi réalisateur patron toutes les façons na oyambela bino pekaka Chris Colorado un jour boyeba pourquoi zoloba réalisateur patron bon comprendre ngo kala troté voilà et je remercie toute l'équipe du Congo Promo TV.net bambote ebele place Bozali et à toute la famille Congolo depuis Kinshasa na linga bino mingi bambote ebele place Bozali et à toutes mes téléspectateurs dans Ngabino mingi Bijou Meta VIP yeyo molobe na bino oyo bolingara mingi oyo bolingara komona à chaque fois à chaque émission na émission bolingara mingi to solo là. Pourquoi on dit to solo là? Parce qu'il y a plein de choses oyo batu bakoka kolobate mais Bijou Meta il est là poto lobela rango ba makambo eza caché Bijou Meta zakawana pona kolobela yango voilà avant la kota na kata lisolo na ngai nazo pesa na mbote ba gros bisous à mon mari César Amundala babi Amundala ya ba César autre m'a dit Amundala Meta motema Bijou Meta VIP César Amundala mon chéri yo yango wana et à toute la famille Amundala pesi no mbote ebele la famille Mbula bambote ebele Élysée et les sponsors Tingi bambote ebele place Bozali et à toi hein à toi ma belle ma chérie Nancy Balanda Nancy Balanda ba gros bisous à toi mon avocate yo fozala ka wana pour défendre nga quoi et à ton mari aussi Charles Mozamboka depuis États-Unis ba mbote ebele place Bozali à toi Charlie HM na peso ba mbote ebele sans oublier Christophe Fernandez ba bi métis métis noir ma copine ma youvma il faut zalaka Christophe Fernandez pour ma cambo tokinongo tina suka quoi voilà merci beaucoup je sais que vous êtes branchés sur www.congopromotv.net. Ne zappez pas rester branchés au CP là. Bijou Meta lelo aeli binonini Bijou Meta na maman na lisolo histoire vraie. Quand je dis histoire vraie, c'est histoire vraie. Parce que j'ai eu beaucoup des appels. Merci d'abord à tout le monde. Bato ba s'intéresser qui na émission on a sala qui bo pesa qui ba point de vue na bino par rapport à l'isolo bo qui yande ko na biso Jean-Paul bo apporter qui en plus pour na couple na ye puis pour na ba problème azanango ba point de vue na bino et comme qui merci na ba tout bo benga qui. Merci beaucoup vraiment ndenge bozo tenir vraiment kolanda émission oyo to solo là. Merci beaucoup. Lelo Bijou Meta bino maman na l'isolo histoire vraie. Quand je dis histoire vraie, bolanda bo zapete boye ba pourquoi Bijou Meta alobi bongo. Lelo toyela bino lisolo to bengi bongo tolo bango nanu kindumba ya bande ko na biso mibali kindumba na poto na ba ex na bango. Ex quand on dit ex, c'est-à-dire que moi simoko ozala na ekala molingi o ressuscité ye. Mais déjà makambongo eleka nango molika ka ozongelango. Pourquoi Bijou Meta alobi boye bolanda émission pour comprendre pourquoi na lobi kinduma bande ko mibali na ba soi-disant ba ex na bango moi si ya kala soki ndenge nini en tout cas ezo ça la passe mingi et puis ezali ko bebisa ba makambu ebele na ba foyer na biso liso na biso eza boye lelo tozana ndeko na biso moko ya mwasi ndeko wana ya mwasi azana âge ya 27 ans. En tout cas je suis désolé lisolo na yo salinga passe mingi et choqué d'abord premièrement nga moko na nous présentatrice et choqué nga
ndeko nanga Chimène place ozali na peso ba mbote ebele place ozali ndeko na biso wana Chimène aza âge à 27 ans akutani na problème bandeko bolanda lisolo tangu autaka na mboka na biso place to utaka na Congo aye na poto à partir ya Congo babana naka déjà na mobali na ye mais mobali ya kendaka nanu na Angola basala makambo nyonso à partir ya Congo et yo sala ke baye koya na mboka ya poto na France tant bayo ya mwasi ayaki déjà na zemi na ye ayaki déjà na zemi ya mobali na ye ba nzela moko ba no ko bota na poto nzamba sali bango grâce kokoma bakomi na poto ba ofanda nanu et pas oncle ya ba mwasi mobali na mwasi ne bazofanda et pas oncle ya mwasi le temps ba makambu et simba ndeka boyeba masolo poto ndenge ezalaka et yo sala ke kofanda wana batali kofanda ka boye ressusciter le côté vaut mieux mobali obanda ko sala o débrouiller moi muke mwasi akia sololi na grand frère na ye abi aya ya talaka nde to uto ya ole to fanda bona ba difficulté boye ezala bien tenga moni bo aider mobali na ngai po makam na ye et simba po biso peto zala bien ole fanda boto dépendre kana bino et ça la propreté ndeko mobali wana kombo na ye Serge Bongo je suis désolé en tout cas ndeko Serge Bongo je suis obligé autant à kombo na parce que makambo sali eza bien té eza dignité eza vraiment bien té ndeko na biso na kombo Serge Bongo moi ça sengelié identité et pas grand frère na ye wana ko uta na mboka place ba uta ki Angola ba ye koya sika asengi dans ta grand frère na ya pesa mobali pour mobali abando débrouiller vie abando sala nzamba yo sala grâce ba démarche babande ko sala pona musala ba pesa mobali musala na Apocalypse bande konyo so ba yebi agence wana Apocalypse na Château Rouge tout le monde tant la zone Apocalypse ba yebi yango ndeko wana bayo pesa contrat na Apocalypse a commencé la kuna na agence wana za ba transfert ya mbongo kin poto et tout boyebi baton so bakenda Château Rouge boyebi agence wana Apocalypse ndeko na biso na abanda osala kuna a commencé la kuna makambo zo simba bazara na baona mwasi na bango mwasi okozwa zemi ya mibale zema mibale mwasi ayeko bota mwana bonga liboso babota mwana mwasi ya mibale mwana mobali et osala lisusu ke aboti moi tant aboti mwana mibale ndeko na biso ko mo changer ba comportement ba mbongo o ya zwaka mbongo nyonso mwasi amuna raté mais mbongo ekene na kin na famille na ye et osala kende kwa somba même lopango atinela ba parents na ye bazara bongo na commune na Masina en tout cas ba parents ndeko mobalo j'espère que émission o borolanda yango eza malamu te makambu bana mino bazo sala na poto surtout bana mibali gare à vous bosa ba makambu mabe et moi je suis là pour na koloba nazo beta na nga fimbu te nazo loba juste poto meka ko changer basomba le pango na niveau ya Congo kuna na commune na Masina oyo mobali azo sala mais bazalaka na mwasi na ye moi ça contacter que mobali azosa akomosa ba makamoko azomona sous clarté na foyer na ye bayo longwe pas grand frère bazwinda kuna bango bakoma ofanda nda kuna bango na bandi bakoma ofanda kuna moi ça yo tombé enceinte ya 3e mois na tant moi ça komika na zemi mobali yo sala ke mon ex na ye wazaka na kin donc à partir de j'ai kin azaka na likangu moko o bandako vivre na ye kala et au sala ke ayokisko ex na ye wana basola kane azoya poto ex tant azoya poto basolo li basali makamnyo so bien ex alobi ndonga na ozala na niveau ya Belgique fona que non na Belgique na fanda kuna les temps na sala ba masolo et tout après ndeto yeba soto sa ndenge ni binonga na fanda na France et tout mais soko yekaka to yeba ndeto sala mais toutes les façons petite sœur nanga azaka na Belgique petite sœur ya mobali petite sœur à Serge fanda na Belgique petite sœur ya mobali comme on a maman en tout cas bino ba leki ya mibali ba semeki en tout cas ba semeki il faut se comporter à malamu ba semeki gare à vous bino pe ba semeki na ça bino parce que eza makambo eza histoire vraie mama bongo fanda na Belgique nazo loba na yo posa semeki ozaleki ya mobali je te parle oyo kangai mobala lobino leki nanga fanda na Belgique tout à fait donc ils ont tombé pe bien
tant moi si azui vol na ye a commis na mboka poto a bengi mobali wana bengi Serge boy naza déjà wa boy OK d'accord pour mes até bandeko et comment chaque week-end mobala comment ozwa train akenda otala fi wana na Belgique akenda otala fi wana na Belgique azui na leki na moi si a même pas fi wana OK ozana moi si na yo na ndaku mais ozui lisu leki na moi si o memi ekuna loka ba semeki tozala ba gens en tout cas tozala déjà ba semeki musu ba se comportera bien musu ba se comportera mal mais la majorité ba se comportera mabe gare à vous ba semeki o bosala makambo boy parce que bino pe boza basi un jour tu vas te marier oye ba choko oye ba passe oye ba valeur yanda ko libala so mninga za ndako libala nenge salaka boti ko sa ba makambo wana c'est pas bien ndoko mo wana tout à l'heure amemie alese meki abosani na yeke yana banga bala mwasi azakana ndaku akota na ena ja yana ye bakoma osaba makambo partir à Belgique wana et osala jour mususu mwasi na esiko ayoki makambo wana a fouiller numéro ya fiango ex ya Serge komone Naria Naria zana tanga kombo na ye bien parce que eza histoire vraie eza lukuta te bijou meta aena lisolo abandi kokosa kosa non eza histoire moko vrai Naria Kabuya ozo kangai et yo sala ke moi si andaku azui numéro ya téléphone na téléphone mbali na ye azui yango a bengi siko fi wana jouer na sagesse à se présenter comme petite sœur ya mobali anga tele ndeza boye nde nini ya ebisenga ki komi et tout fi pe asopani oui na komi déjà mais nazara na Belgique le temps na ça ba masolo après voilà nde siko to yabi OK mais est-ce que yebi ke ya ndaza bongo azara na mwasi na ndaku abi oui na yebi kazana mwasi na ndaku mais toutes les façons mamba mwasi na ye etanga te parce que ebisenga ki baza problème na mwasi na ye baza problème mwasi na ye andaku bazo boya na ye puis kalate ayo bala ngai abi bon azo bala yo OK problème ezate bon okopesa nga kombo na ya Facebook comme ça to bando komana na Facebook abi OK problème ezate apesi kombo na ya Facebook moi si pe anoter na papier abi OK na obenga yo kasi prochainement ele ki akota moi si tango ele ki akoti na kata Facebook atala bo ba photo nyonso ya bana na ye na Facebook ya fiwana ba komataka na ye mobali ba commentaire mobali do ba komataka da bana bango ba bébé start na kata Facebook ya fiwana ya ex wana ya ex ya mbali na ye et le cas moi si pe Amélie kaka et le cas après une semaine moi ça fait mbali na ya lobi nani Serge tala makamozo sa maboye boye mais pour nini ozo sala nga boye tala moi so na solio komi na moi si na Belgique auti kin azo wanga na ndeka mibali ba wanga na azo wanga na boya kondima bi jamais moi si na moi si te yo biyoka yoka bina yoki te non biyoka yoka batu ba bengo ba bebi solo libala kolanda bango te batu bazo sinalo ba bebi solo libala moi si alekisi eleki mikolo moi sabi bon na benga petite sœur ya mbali nanga na sola nina e bananu ba makambo osonde nini abenga ebo yakatele kulingala abi akobenga nga te tikanga pardon blo apa pamba na tikanga na fana ko tuna makambo wana tabi so mona zo tuna obo parce que naza déranger na mitonde kuna na zemi mususu mais makambo nani osala eza bien te on abi na sola na yo c'est meka katele lingala lingi même pas ko senturier eleki moi ça fanda bibo na benga pire vieux ya mbali nanga na betele lisolo po ye akope ata mbali nanga conseil a changer parce que moi ça la toujours kana amour ya mbali ata mbali azo sala eba mabe abengi pire vieux wana expliquer tala boy Serge comme à chaque week-end Belgique azana fi moko utaki na yaka kuna fi wana nde bakomo vivre na mikolo mais na ozo pekisa zo kateta na komi na zemi imaginez-vous mobali akoma osenga mwasi na ye aki olongola zemi wana zemi komi déjà 3 mois na France c'est interdit zemi à 3 mois ba ki kolongola moi sabi ngana ki olongwa zemi oyo mobali menace na mwasi na ndako et ça la abengi grand sœur na bi ya tas nani akombo Serge asenga na longola zemi oyo ya lobi non okolongwa zemi otabi non nga muni na kenda ta Hollande na ke kolongola zemi parce que ezo simba te na ndaka comme nga makama bemoko e simba te na longola ka zemi ototika ta na bano mibale ya na boya bi no olongwa zemi ote yo bi combien de personnes ba souffrir pour bazwa bana yo nzamba peso bana fana obota
moi si abi ok pour mes athées abando boko la zeme en l'autre temps mobile zo sara neka babuzo baneka kalibanda zo déconner n'importe comment libanda moi ça fandi zeme zoko la et yo sala ke zeme komi na 7 mois tant aux zeme komi na 7 mois makambu tellement et komi ebele mobile comment ça la moi si ba chantage na ndako bo fanda ka discussion muki akangi ba valise onga na ok na ngai na ok na wana nyonso nini pour komi déjà azu sous likangu déjà libanda kuna et ça les ba vertige akor bon ça la zo nyoko la moi si na kata ndako moi ete moi ça mona lisu mbongo te ndako bako loyer bakoti nyongo ya ndako mobile alingi so fute lokote basenga ta bakursa bana ba complication moi ça comment okendo lele pa bandeko na ye nde ba pesa ke ba mbongo basala en l'autre te azo renier libanda na ex na libanda bandeko et le kamikolo tant moi ça comme na zemi il y a 7 mois et ça la jour mususu chantage ça la ke ya makasi na ndaku bazaki faki ba yamba bapaya na banda na kata ndaku na bango discussion moko le kaki wana entre bango mibale tant ba sali discussion na makasi mobali akangi biloko na ye akei moi si choc wana tikala na ndaku akokite kokene mobali akendaki moi ça la crise asali crise ya tension tant asali crise ba bengi ba pompier moi na nekutu mutu autant auta ki classe moi na 6 ans liboso tant azo sonner maman zo fongola porte ite ayo benga ba voisin de ba ko forcer porte tant ba forcer porte ba yo mona mama ko ina se akoyi na se batala boza na zema munene nde ba benga ba pompier tant benga ba pompier ba meme na hôpital ya Jean Verdier bato ba fanda na bondi ba bi hôpital wana tant ba ke na hôpital wana ba bi na minito yo il faut qu'à ça là quelque chose parce que cause les sous 9 mois moi si tension matière makasi nyozo na nini likola ba comportement mibali kindumba mibali ba osala biso na libanda tant tension mataki chose aki te babi il faut to benga mobile to prévenir y apesi pe numéro ba bengi moi si naza na hôpital boye na minute yo il faut kaka abo te photo déclencher abo taka parce que a sali tension eza trop élevé moi to tika ye ezate mobile pe azaki na musala abi bon na ya na hôpital moi si Natalia bandolela abi moni mambo salinga Serge nyonso kaliko na yo monisko eta okomisi ngai problème te nzamba opambola azolela ba isi mobali bima libanda biso photo boti na minito bandeko mwana mwasi wana abota mwana ya 1 kilo na zema 7 mois bota mwana 1 kilo prématuré et puis na césarienne tellement tension za ko mata a pousser nengenine moi pousser ezate moi ça l'effort ezate mwana mwasi bota mwana beba 1 kilo imaginez-vous mwana 1 kilo auzana nengeni 2 kilo kutu tokotala 2 kilo 500 mais 1 kilo na hôpital à Jean Verdier ba muto asala na hôpital Jean Verdier ayebi lisolo mwana mwasi abota mwana 1 kilo et puis dans césarienne après 2 semaines mwasi ayosala sous rechite na kata hôpital césarienne efongwami nini kaka ba comportement mobali makambo wana temele kaka belé césarienne yo fongo masu na kata hôpital ba bandele deuxième opération na kata hôpital en l'autre temps moi na batie na couveuse l'état balandela ba santé et tout pour moi na 1 kilo ba sande akosino ba moité et yo le ka mobali ola ta changé a mona makambo wana mobali a changé pétain kaka même comportement so continuer kaka na likangu wana et yo sa ke likangu wana alongwe na Belgique ayo koma na Bourges a comment on fait dans la Bourges likango est-ce que pas grand on est na France awa na Bourges a comment on fait dans les mobile pas bien si c'est comme ça ngape na bimi azo ndaku mususu mobile azo ndaku na Arcueil awa na Paris awa a comment on fait ndakuna ti ba yo comme ndaku moko fia longwe na Bourges pas grand on est a comment on fait ndaku moko na mbali na ye batika chimène na bana na ekuna na bébé wana o azaki prématuré na hôpital batika ekuna mobali azo régner bazo kipete moi ça koka kité moi ça ndako kokita bibo na benga ta ba parents ya mobali na expliquer bango makambo o ezo salama awa abenga ba parents mobali na Kishasa ba parents mobali babi toutes les façons supporter kakaza mobali na osiko biso to sa nini conseil ba pesa mwana bango ezate bon to ko rappeler yo linga les eka bongo bande ko tilelo batikala jamais ko rappela mwana mwasi wana batika eka bongo na qu'est-ce que c'est eleki mwana mwasi pe
tant traité moi na yé pas zongi à bonne santé azu moi na azongi na ndaku en la traitant mobali a que rejoindre likangu wana ex na wana que rejoindre ba comme ça ba vie na bango libanda moi ça tikali motema ba nyongo tellement ekotaki na ndaku ebele moyen surtout fa na ndaku wana ezate ba yo benga na mwasi na ndaku na bana tant ba bengani bango mwasi na minute na lo bana bino mwasi azana foyer na bana ana foyer bandi na bana parce que aza sous la possibilité te mobali mutabande ko de mobali atikala kana musala wana ndenge pe nzambe alingaka makambo boye te bino ba ebo trompaka basi na bino na bandako boyo kama bofonga mateno mino po bino ba mibali j'espère que bozo comprendre non maramba vite bo comprendre ba réalité ya vite tango ya longwa mwasi wana ba prière à mwasi wana kolela ya mwasi wana po mobali na ya balaki ye kolela ya mwasi wana nzambe après 6 mois mobali ba yo longolé na musala place bando ça na apocalypse à l'occasion de rielo côté ça le côté ba longolé ba mona musala po ani ba prière à mwasi wana ba longolé na musala ba longolé no ba tia à côté musala ekufi mwasi ki kara oyebite Serge ba longolé na musala ekufi na minute to oyebite soko suka ndeni likangu ex wana oki ba longoli mobali na musala incompréhension ekoti na kata ndako po ekoma kama mbongo esala bo incompréhension nzambe pas aka nzamba mawa ex wana yoko zwa zeme tango azwi zema komika na zemi ma mobala komo bota ba incompréhension pas fiwa na minute o bandeko na oyebisa bino na continuer mulai te na minute o nazolo bana bino boye incompréhension eza entre Serge na Naria na minute o bazaya ko kabwana ba panzani ezui même pas tant na minute o ba kabwani po anini ya yo te eza ya yo tato forcé yo za libando ngosa muninga mabe bo fongola matena mno boyoka émission eza spéciale eza histoire vraie tant yo sala ba complication ba camarade ko ba camarade ya mobali tema ko mobenga ba na téléphone ba longo nga musala takutu nanda kuna ba teso na ofuta ndenge nini na rosa ndenge nini en tout cas bolukilanga ka mwasi na ngai na s'excuser ke pa mwasi na nga na minute ba ko moluka mwasi po mobali asenga yeba pardon asenga mwasi na yo azalaka mwasi na yeba pardon mais l'histoire na Sabino ça fait maintenant 1 an parce que bébé on a ba bébé on mobala tikaki na hôpital ya Jean Verdier bébé on a na minute comme na 13 mois depuis papa Kenda bébé comme na 13 mois a commis dans 13 mois dans un foyer ma comme commis c'est bon donc 6 mois prochain ba opesa chimene ndaku na bana ba okeno fana ndaku mais ce qu'on a minute mobali musale beba koma kolela azongela mwasi ne ya ndaku yango wana mwasi tanga okaki makambo wana abi non na ko partager nga moko telefona kabola ngona mutu azo tuna siko conseil alimbisa mobali na ye wana to alimbisa yete asala ndenge ni mobali asala ba mabe ebele o abota mwana prématuré mwana 1 kilo abota na césarienne asala ba mabe bela dekona libanda basala bo yango te mais les lois ont asko vers la raison parce que moi ce n'est pas pardon na mabe o ya sala bande ko boki di solo moi si wana asala nini alimbisa mobali na ye to alimbisa yete bazongana na yeba continuer lisusu chemin ba continuer à 0 ou pas bino bolandi émission oyo bo pesa conseil et puis nga conseil na nga mingi ezalaka na zoloba en tout cas mibali moko pe bozaka batu toza ba être humain bozaka batu ozana mwasi no ya ndaku eloko nini ngo susu obanda kolanda kuna libanda parce que ozolanda libanda wana eza nango or teza diamate so ezaki bolandaka or libanda en tout cas je suis désolé po ezaka nango or te botika ba comportement neza bien te bo faire souffrir basi belé ana poto bazozo ba makambu ya ebele et puis bino basi ba ex soit disons zaka ex a mobali pourquoi pas fandaka tango kika mobali azana mwasi na ndaku yo ex omonani wana fongoni matoyi omonani po bebisa libala batu bokeba baso bobisa mabala batu bokeba ba ex bokeba siko lelo naria yo wana okomi na zemi osuka ndeni na mwana wana parce que mobala ninga zongela mwasi na ye ya ndako abala ye osuka ndeni yo seme ki pe keba bozana mwasi moko bokende ko bala suka côté wana il faut pas otambola de côté yangona ba olisa mino ba poison ma misu wando boake mino maladie na poto parce que makambo osala eza bien te botika makambo wana oza seme ki un jour robala oyeba nenge libala ezalaka
oyeba pasi wana ke mwasi so azana ndaku libala ezaka ndenge nini fasala ndenge nini botika basemeki bosala makamba bongo botika basemeki bien basé ma BP bazali donc botika bo changer comportement et bino mibana obeta c'était na obeta c'était makasi il faut botika émission na biso ekomi na suka bandeko bolandi lisolo bo pesa ndeko na biso conseil azana posa conseil asa nini quand moi na pesa ndeko na nga conseil parce que ngape na mo sali bala na pesa conseil mobali oui asali mabe akena ya bimi libanda deko na sene kindumba na ye asali bo lokola zongi vers la raison pour sengo pardon ndeko na nga limbisa ye limbisa parce que yo aza papa bana yo limbisa ye zongisa mobali no na ndaku yamba ye bosola bo continuer pour na avenir ya bana bino wana wana ezaki na oka ba dérangement basi wana ezaka ka bongo yo continuer vie na yo conseil na personne en tout cas outil vraiment na mutema na nga wana biso vérité ya wa mona muki avec 27 ans nango conseil na peso yango wana zonga na mobali na yo comme ça moi si wana za libanda mona ke mobali so aza yote ato forcer ato mati olikolo kitina se so aza yote azaka ya yote bino basi bosala bongo botika pokala te na bando sambusa bino moko so no ikama kam na bino na ko sambusa bino botika ko linga mbala bat na poto makambo zaka ko alingi mbala bat o alingi botika luka pe ya yo luka mbali na yo bofanda na ye ndeko nga conseil na nga yango wana o boya mobali na yo te so ayo sengo pardon limbisa ye en tout cas émission na biso comme na suka olingo participer na émission benga na numéro est affiché aux a décidé to royamba yo oza na problème wana posa conseil benga na numéro wana to solo la bo partager ma solo na bino po bo se défouler na ba poto ba makambu eza ebele émission na biso comme na suka ba nyonso Bon, posa boleka na émission numéro est affiché bozala dessus émission na biso alelo vraiment et comme inasuka. Merci beaucoup à mon réalisateur Chris Colorado. Merci na makamnyo so sala rababi réalisateur patron. Mamnyo so sala pona Congo pour motiver. Merci à toi Chris Colorado et merci à mon DG Rafingi nous place aux Ali depuis Boston et à toute la famille. Na pesimino ba mbote ebele place Bozali et ba dédicace spéciale na ngai na pesi bongo mbote et pas ya baby na mobile na ye papa Robert depuis Hollande na famille mo na pesimino mbote ebele place Bozali et à toi Betty Kamanda babi ma coiffeuse Betty Kamanda bambote ebele place aux Ali Adeska Diva compresseur babi FMI bambote ebele place aux Ali à maman Jackie Watuka depuis Londres maman Jackie Watuka babi moi so atondi na ba orti na makolo ya la ba or Oza posa or bengaka maman Jackie Watuka depuis Londres au Rosala de site à toi Loris la congolaise babi gaz na gaz et si la raté gaz na gaz et aussi la à toi ma grande sœur et la liba ekula depuis Canada na peso bambote ebele Moïse Massamba bambote ebele place aux Ali Michel Levo babi le grand saoudien depuis Suisse na peso bambote ebele place aux Ali et à toi Sandra Landa ma copine à tout et à toi Mifi Makengo depuis tout bambote ebele sans oublier ma tante Noëlla Mutombo na ba na biso mi balé wana Brinela na Betsalé na ngabino mingi ba gros bisous place Bozali et batu nyonso bolinga bijou meta VIP na ngabino mingi sans oublier mon mari César Mundala mon mari César Mundala babi mon balo apesinga Valère merci vraiment et des gros bisous César Mundala place aux Alinzambe abatte la bisoka restez toujours branchés sur www.congopromotv.net vous ne serez pas déçus prochainement na émission Msusu Tosolola avec Bijou Meta VIP babi l'animatrice mariée Oboy Samokina nenge nao n'est-ce pas Christophe Fernandez Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.